Yvette Kalombo apopoli kopopola Pamela Shekola alakisi bolingo oyo ye na Karine Mokonzi ndenge Karine Mokonzi alakisaka bolingo na ye na Yvette Kalombo. Bon, yango wana Pamela Shekola na Karine Mokonzi, en tout cas Pamela lokola yozo beta minduki sepelisa biso setonga sepelisanga talisa mbala moko pa ya Karine Mokonzi bete yango ko beta ngana yoka guya rando ngona tala Karine Mokonzi soka kozongisila ya modele ndenge nini soki akopanza yo kopanza to soki akosalona no mwa boule soki akokomisa yo monteur po aza deja ne pave na ya voiture. Bon, yango wana Pamela Shekola na Karine Mokonzi, en tout cas Pamela lokola yozo beta minduki sepelisa biso setonga sepelisanga talisa mbala moko pa ya Karine Mokonzi bete yango ko beta ngana yoka guya rando ngona tala Karine Mokonzi soka kozongisila ya modele ndenge nini soki akopanza yo kopanza to soki akosalona no mwa boule soki akokomisa yo monteur po aza deja ne pave na ya voiture. Cynthia Kapashe kalobi tango azalaki na équipe wana ezalaki nano équipe nationale te, ezalaki équipe kombo nde na bosani. Et puis alobi na bino Pamela Shekola, alobi na Afi Laura, alobi na Cynthia Wadon, alobi na Juvenal Kibala. Boye bango siko ndenge ezalaka bozwi. Donc na mokuse Cynthia Kapashe aseki bino parce que bino tango eza komona passe na kati ya équipe oyo betaki liboso soki équipe nini yatangi kombo ngakuti nayebaki yango te asala bino eloko moko te osalaki ye oyo bino bolingaki sans koyebaki ye azali mwana ya mosala ya Nzambe. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Yvette Kalombo apopoli kopopola Pamela Shekola alakisi bolingo oyo ye na Karine Mokonzi ndenge Karine Mokonzi alakisaka bolingo na ye na Yvette Kalombo. Bolingo na bango ya bomwana ya moins de 10 ans. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonete, mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Yvette Kalombo azongili so na rando apopoli Pamela Shekola. Karine Mokonzi ye moko azo continue kobina. Bien sûr, fête sesilaki, mais azo continue kobina pe abandi sikoyo. Donc kaka na semaine oyo abandi nde donc azongeli promotion ya fere aza kolamba pe aza kotia musique. Yvette Kalombo tango apopoli Pamela Shekola parce que pona ki amitié na bango bazalaka nango na Karine Mokonzi. Surtout Karine Mokonzi tisi oyo azozongisa te, azoloba même pas kombo ya Pamela Shekola, kaka nde azoloba bafulaka bayuma te. Mais eloko moko Yvette alobi kotonga ekomi officiel bawuti kotonga Pamela. Donc soki batongi Pamela
elingoloba kopopula oyo Yvette Kalombo asimbi micro akomi kopopula ezali kaka na volonté na ye te mais ezali na volonté donc ekoki kozala na volonté ya Karine Mokonzi mpe na bafanatique mosusu oyo ya Karine Mokonzi to bato mosusu oyo bazalaka na Karine Mokonzi. Mais mpona koloba mpona Leketso mpona kodefendre Leketso wana asali yango lisusu parce que bazalaka toujours na Leketso. Donc ye azali wana fo aprotéger Leketso aza lokola leki na ye na minute oyo bazali kaka bango mibale to na kelke bato lisusu. Yango wana Yvette Kalombo esengelaki asala ndenge wana. Mais Pamela Shekola aza na kanda moko ya kosakana te epai ya Karine Mokonzi. Nayebi te soki kanda yango eza na niveau ya makasi boye mpona nini. Po ti sikoyo nayebi vraiment te soki Karine Mokonzi asali Pamela Shekola nini to Pamela Shekola asali Karine nini. Po likambo oyo Pamela Shekola aza koswanisila bato mpe aza koloba ezali kaka oyo ya Cynthia Wadol. Mais modèle kanda wazali nango ezali kanda moko vraiment makasi lokola kanda oyo yo Karine Mokonzi akomi nango na Myriam. Mais oyo Karine Mokonzi eyebani ntina akomi na kanda makasi na Myriam. Kasi oyo Pamela Shekola ngai personnellement nayebi te ntina nini akomi na kanda makasi na Karine. Po soki azoswanisa mutu nyonso oyo azali ya Karine to pembeni ya Karine, donc kombo ya Karine aza kotanga yango mpe aza kopopola. Mais Karine Mokonzi banda bandaki barando oyo ye azotanga kaka kombo ya mutu azali kanda. Ntango apopolaki Juvenal alobaki mpe mbala moko mpe esili. Mais oyo azokontinue nango ti lelo ezali kaka ya mutu oyo azali kanda. Mais ya Pamela Shekola tozali komona te kanda nini vraiment Pamela Shekola aza nango. Bon, Yvette Kalombo ndenge azongi na rando boye ndenge ye nga na sepeli. Na sepeli te po apopoli Pamela Shekola, mais na sepeli parce que rando asuka oyo asalaki na Glorolani apolaki. Yango wana tour oyo aluka makasi vraiment lokola bandi rando yango na koganye première match. Donc a continuer vraiment koganye barando parce que match ezali challenge oyo apesaka bato. Po rando oyo eza susu barando ya mikete nationalité to local ekomi rando international. Okokosala rando na moto azali na 8000 na 12000 na 9000 na 7000 kilomètres na ndenga likolo. Na ndenga se tokokoma meme na ba 200,000 kilomètres. Bon, yango wana Yvette Kalombo aza kosasa se kosasa Leketso na Chine kuna aza kopase na ye kitoko. Karine Mokonzi mpe kaka na Liège en tout cas apase kitoko mpe azongi na France. Sikoyo Pamela Shekola minduki azwi oyo bapopoli kopopula na Yvette Kalombo place azali wana akosala nini. Akokontinue kotake kaka bato oyo ya ponini atiaka kombo ya Karine to akopesa réponse na Yvette Kalombo. En tout cas place wana nde nayebi te parce que Yvette Kalombo alobi kotonga ekomi sikoyo officiel. Soki alobi aloba bato oyo kotonga pa ya Karine ekozala somo. Donc ayebi mobali ya Pamela malamu, ayebi be Pamela malamu. Donc rando oyo nayebi te soki Pamela akoka korépondre Yvette Kalombo to alingi te to akokontinue kaka kokretie bato azo kokretie mpona Karine Mokonzi. Mais eloko nini ezozanga vraiment Pamela Shekola abanda kaka mbala moko kopupula Karine mbala moko au rien akendeki pa ya Leketso apopo Leketso aza kotanga kombo ya Karine aza kopupula Karine
pe comme na ndenge moko ya soin to na ndenge moko ya mabe. Donc soka so beta likambo ya Cynthia Wadon atie kombo ya Kari asa kopopola pona nini aponi kaka le ketchup abimisa ba muscle nyonso wana po ezolakisa aza na kanda ya le ketchup eza te po le ketchup eloko makasi ya mabe asali eza wana te. Oyoyo ekokopesa Pamela Shekola kanda ya modele bo. Mais na maloba ya Pamela Shekola oyo toyoki na ba audio oyo Yvette Kalomba tie le ketchup alobi nga na kofinga te nga na koloba leloko moko te. Mais ye ntango aza kopopola ntango azoloba osoyoka mpenza ke aza na dernier de kanda mpe azolakisa biso ke kanda aza nango ezali ya Karim Mokonzi. Mais eloko nini ezozanga na niveau ya kanda akomi nango apesa biso sikoyo setonga elengi ya rando nayoka gu abanda mbala moko kopopola ye moko Karim Mokonzi. Bongo totala soki Karim Mokonzi place wana akovanda kimia to akozongisa. Bien si nayebi ke kanda mosusu Pamela Shekola aza nango ezali ya bato oya Karim Mokonzi bapopolaki ye kopopola. Mais wana ezolakisa kaka te ke Karim Mokonzi mutu atindaki bango. Oyo kutu ya Karim Mokonzi na Yvette Kalombo lokola Yvette Kalombo alobi bakomi kotonga officiel oyo ekokolakisa Karim Mokonzi asololi na ye po Karim Mokonzi akoki kotinda Yvette Kalombo te, mais bakoki kosolola pe Yvette Kalombo alobi nga na moi fona popola Karim Mokonzi aza capable aloba bon sala oyo kosala moyena pekso eza te. Mais oyo ba fanatique ya Karim Mokonzi en tout cas wana na ndimi te. Karim Mokonzi moto atindaka bango bapopola po ntango bafanatique ne oyo bazala basite babandaki kopopola héritier ye abandaki koposte bafoto ya héritier mpe azongisaki kombo ya koloba ye héritier na ndimi te abetaki 12. Même bafanatique wana mbala liboso bazwai na telefone to bamesana vraiment kozwai na telefone te kosoba na ye te. Soki babengi azalaka toujours occupé, soki batiki message azongisaka te. Bongo sikoyo akotinda bango na nini? Basite mosusu mpe eza wana esalami kala mingi te kaka na 2019 oyo na 2018. Et puis la plupart ya bafanatique wana bazali kaka bamisusu bato oyo bazalaki kopesa mbongo pa ya Miriam Mokonzi. Bazalaki ni na relation mosusu kaka relation ya kopesa mbongo pa ya Miriam Mokonzi na groupe na ye. Po soki bazalaki na contact bakokaki kotinda mbala moko janvier akende kozwa yango kuna bisika azalaki kozwila mbongo. Yango wana Pamela Shekola na Karim Mokonzi en tout cas Pamela lokola yozo beta minduki sepelisa biso setonga sepelisanga talisa mbala moko pa ya Karim Mokonzi bete yango kobeta ngana yoka guya rando ongona tala Karim Mokonzi soka kozongisila ya modele ndenge nini soki akopanza yo kopanza to soki akosalona no mwa boule soki akokomisa yo monteur po aza deja ne pave na ye ya voiture soki pe yo okosilisa ye lokola mungwa to okosilisa ye lokola sokali lokola ser na ye grande sene Miriam lipasa na ye alingi kosala yango wana en tout cas rando oyo ezokende kitoko. Cynthia Kapashi kalobi ntango azalaki na ekipe wana ezalaki nano ekipe nationale te ezalaki ekipe kombo nde na bosani. Et puis alobi na bino Pamela Shekola alobi na Afi Laura alobi na Cynthia Wadon alobi na Juvenal Kibala boye bango sikoyo ndenge ezalaka bozwi. Donc na mokuse Cynthia Kapashi aseki bino parce que bino ntango eza komona
passe na kati ya équipe oyo bobetaki liboso soki équipe nini atangi nkombo nga kutu nayebaki yango te asala bino eloko moko te osalaki ye oyo bino bolingaki sans koyebaki ye azali mwana ya mosali ya nzambe mosali ya ye moko nkolo bon nasokisi awa otikala malamu ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ya danger. Donc on va se mettre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.